Claude le Simple. J'étais malheureuse et il m'a sauvée. Naki web mama. Ni so komi boy, il faut benganga. Yes I like it. Mais il faut benganga ti mama. Est-ce que yebi ke yeba nango ke yo botate? Mais heureusement on vend ça bana baza soka moni ba paya comme ko kanga kanga na nzoto mama qui vantara qui parla na mwana. Zwa mwana oyo déplacer ye. Kene na limete tika ta papa sande kila vanda kuna po mobile tanga ko ya mona ta tracité. Il y a gravité maman. Où qui tika iti? Ya konte. Na ke tike kuna? Oui qui tika maman ça problème ta? Il y a gravité. Tinda ye kuna. Kuna ogwa pasande nga utanga ne Angola bongo ba mili ki babiloko nyo sa ozala à l'aise. Maman il faut ça papa. À découvrir ata mokete mobali wana osola na bango. On a betango bien, on betango dada, on y belo monter, aye trace zate. Le problème déjà que papa comme dit siko, il faut pas couvrir nga. Hein? Bango ata ba couvrir yo te maman no aza malade te aza na hôpital te. Papa te za naza en vie. Il faut éviter ma ah ouais ça mi déjà kena ndeko na ye. Kwemba yamba ba aller awa na ba dino a kwemba yamba bango bien tita kaka. Ngai na ezo senga ka permission uta pa na yo baza na libanda na ndo sukisa bango. Ba kota rater maman, ba kota rater. Ba kota te ngai sina pesa commission ba mbwati. Ka pona uta ko changer mbwa ona zaki na posa ya couleur beige ba yelinga beige nzoka na zaki ne noir. Oh ba tie couleur. Ba congolais ça passe. Akomi kaka mbwa mbule bete zwi mbula mbwa zongi couleur na yaka. Maman. Comment ça passe maman pardon penza ta. Ce qui surtout dino so akomi a. Serge so akomi. Il uta kota rata ate. Na kote te. Allez maman pardon kale ayo rêver. Mubala yo ko koma tina niveau mubala lingo makasi bende. Non non comprendre maman pardon. Na imedi ba kozongi se ati maman. Ba ozongi ba ozonga poto ndi ya zongi. Ba ozongi sete. Après ça quand même message nous avons appris par un de vos cousins, vos frères, Chic Ngolo et Jocelyne Tanga. Que vous êtes ici à Kinshasa. C'est ainsi que je suis ici, mandaté par mon père bien sûr, afin que nous discutions un peu sur ce que nous avons appris sur notre sœur Thérésia, qui juste là. Voilà. Je disais que jusque là notre sœur Thérésia demeure dans l'infirmité. Donc, Nayagi juste pour tout discuter, afin qu'on sache ce qu'on peut faire. Toyeba et l'oboni les sali qui a commandé peut-être Nikamboza. Autant sous ce refait ça fait moi idée. Donc naye na ndenge na yate faire le tinda kinga. On a qui na foutu peu beau frère comme ça on peut discuter toye ba place mabe. Place mabe. Comme ça to koki ko solo la famille parce que to sangana déjà comme ma famille moko. To ko solo la ngoto yeba. Parce que ko le kanengo wana te parce que ndeko na biso zo souffrir kuna. Et nous avons appris beaucoup. Na pas na yona ni beau frère Caleb. Ndenge sera quoi qui tout ça cause et sali qui a comme lelo infirme to ye bien ou bien ya mona ki to solo là on a la claire frère ayoka ki manda la téléphone beau frère ya on a ye père atindinga yi to solo là to yeba makambo ngo za vrai ou faux ngo yo mo za na kimi awa hein to na ili likamususu te to ko vana quand même to solo là boyo kanga zongi pe malobe zo bo yebisanga bo yebisinga comme ça na memeli père na pale du moins boyo kinga on ne va pas le bain mais na telefoni malamu akokubo milanga mwana te lisu na ngambo ko lelo ikalebi ndenga zali ni miki je fudu wana zali professionnel na ngai na zali balo biso tu zali baloko kasi tangu bakusala tangu bakulamba papa bien
Bon, nous sommes à la Colemba. Soyez là, Mini papa. Non, papa, je viens d'être dénigré jusqu'à la moelle épinière. Non. Papa, vous imaginez que présence n'a pas na bango, donc ezaki lokola neti ngungi mo boye bako benga na écoute. Donc j'arrive là-bas, na kuti bango nyos. Signal bossa mabe na monaki. Je les ai salués. Mutu moko ta répondre mboto nga na pesaki. Attends, mutu moko apesa mboto te. Attends mutu moko te. Deuxième chose. Na kiti kuti ofanda ba pesinga te. Je suis resté debout ndenge na komelaki tina nela longo na yebo. La tika lo fanda. Na bien, yo ko kene molaite. Yo lo belanga information nini oyo yo zwi kuna yebisa ndenga na yoka. Voilà, pour être clair, je n'ai reçu aucune information. Na suku tout temps ofanda te. Alors imaginez-vous mutuku ba pesi kiti te. Information ni ba pesanga. Te ngana na elo na ko tuna. Bo information de ko na mo asi. Papa, est-ce que tout ça c'est comprendre? Maman, je ne sais pas si vous me comprenez bien. Donc, il y a pour l'information, n'est-ce pas? Je voulais avoir des nouvelles. Il y a une grande sœur. Caleb, vous voyez, mais Caleb a saboté. Il est karaté. Donc, papa, ils étaient tous là. En bon? Ah oui. Ngai motoko sudia sa ko ko banangelo kote sudia de ko banangelo te mo sina mo ina ko banangelo kote ba yana ndako badia siko mwana na ngala tini mwana ki ko information sarite siko information ko pa ina me ro ko ba ko sala sudia ta sudia de te ora ndako ngai mo ino so ye na fa mo de kite ba na baka bilo kote mo de kate fete mwana saka mala mote ngai na bilo to kusala e pa en sabe ngai na sudia ta to ko mona na ko kai na ko mona ye Caleb ne na ko Caleb na kukuta na Caleb aya kuvimbi sa libumu na ye awa ese papa na kodia koba papa na kodia dibata awa ke lelo ko bibolo ni banana ba Yesu deta ate mangana ye na kwenda ye sika sana toto ya da ye aka mama boko ta paro ko ni misanga bomo na te ba to pa na ko to mo mi kolonio so na ko kolo ikamba Caleb na salani Caleb ngete Caleb la tete Caleb mbelate ngai na ye to kumona tikama zete mama bilo mo saba ko tena kama ko ba bilo kaboka mama bilo ko fana kana ba bilo kamote bo mo kana ina ko ko tamula tamula boy mwana ngai mwasi na bomba kama na bimise yango mama bo zaka la feti bo mo na kabino moko Caleb ona yana tata na ye babango badia lelo ko mwana ngai na kuma kompuke mwana nga mobala ke pa na bango atakitite ata maite esoki kale badia kawate esoki mama na bango tekate soki tane sudia tekate ngai na bango to kusami pa nzambe to kusamba mama kuba yusa ukenda hakuna boki sango leta ye ngai minyot to kena bango se zwa biloko na ya sanza wa yakana una sasa lamba musu ya mwangini na ela kudia J'arrive, nous sommes maïma.
Maman, Bonnie. En tout cas, merci. En tout cas, accueil et ça à 100%. En tout cas, là, merci. Ça va jusqu'au bout du coup. Dieu singa pomme de terre dans la paix. On a ça spécialement pour toi chérie. Là tu m'as eu carrément je te dis. Hein. Je l'ai fait spécialement pour toi chérie. Bon appétit. Inutile de prier parce que c'est déjà une nourriture sainte. Vraiment. Tant qu'à moi, Solingi m'a cassé la belle il on a appétit ma casse. Chérie, au bien, Babiloko elle a regardé sorte. Ça la biloko moi si alambi, molingaka moi si on a tous les on a monté ma passe. Les autres cas difficilement. C'est ça toi. Merci. Écoute, dans mon tendresse, il y a mon souvenir de salité. Quelle tendresse! Comme toi-même. Bon appétit. Maman. Alors, on a profité de l'occasion. On va dans la table. Même si que maman. Naza vraiment, je me suis décidé. Il y a un bala moi, pardon, excusez. Il y a un bala mamie. Pour avoir, toi, continue à ta vision, donc Naza sentir épanouissement, je suis vraiment épanoui. Depuis un temps, Naza qui souffre pour vivre boété. Nakoma est la prisonnière. Mais depuis on a ça moi je sais pas, je te félicite même. L'indication où peut si moi nanayo na ba qualité intrinsèque où peut ça moi nanayo aïe singa yem talambi papa ça la l'aise bien sûr merci infiniment en tout cas Vous l'allez bien? Ok. Ma copine, t'as là, on est là, on est là, on est là. Ma chérie, nous avons la biseau de bon délai. Amen. On a salé nanga, on salé mon petit ami. Mais, maman, Sarah mon amie. Maman, ma chérie, on a perdu espoir. Si bon, il s'est que moi là on a naté, donc nous avons sungate. On dit que nous avons surpris lobby na buto a pop benginga. Sarah mon amie, azwalo kumu maman. Donc na ebisi que esengo nazaki nango. Na ko ndima te ma chérie. Donc na ebisi que nazene esengo moko. Yango, ma chère, au moni nzambo lobela ba prophète, a pe capable.
ya olobela pe bisomo. Amen. Obi ki ba faux prophète bazali. Mais na mamie on se dit qu'il y a les vrais et les faux. Si ko ya faux wana ba ko bebisa ba sena nzambe ya malamu, ba prophète ya malamu, o bazotea liloba nzambe o ba peso pe prophétie ekokisani. Tende benga ba sambu sanga la vie dans la poto on a samwa na ko mawa mutu mo bota kate sakande mondo mona kina poto ndeto za mibala malamu baza mibala mabepe bazali maman basi malamu bazali basi mabepe bazali mona comme ça nzambe ko mwana monani maman mais j'espère que comme ça la lokolo comme tombe mais j'espère que nous zawana nous respecter ma docteur alobaki nao moi ba physique en chimique Ermo telemi mo simbi mi otiki no beki. Bien sûr. Hein? O simbi mi ndinga to la kisa ozo simba, ozo simbi mi, ozo me kozo benda likolo la mi. Tu o mo otika. Como tomba né? Eko simba. Teresia. Na lubia, muyindo. Loba. Chiko yo po uya kama tabanani. Ngana kumbela nini? Ngafuna uyo mela spirit. Pesa Caleb. Caleb yo mela yelushi. Caleb yo mela wa bushi. Yo zai mwana yepoto. Spirit. Balobaka Sprite te Sprite papa, hein? Oh là là. Tala nani la joie yo yo kataba sali sonner kuna. Tala kuna nani konjo angwaza ka boteli wa. Konjo. Non, tala ya yene. Naza bien séjour les gars. Bonne vie donc nagas. Ngana dinga kikutu ndenga yibu ya mema madami wani mwashini. Ngai tsanga. Ngote na biso. Ngote. Ngote mala. Yango ngote papa. Oui, allô? Nalobi na soya. Bozo déranger nga trop là. J'arrive. Merci papa. Papa bokilo bozali awa. Na mwana ya ngai Caleb. Na tinaka mwana ngai ale ayawa. Apesa nga suite de boye magai mala moteur. Likambo na yedi ezali nini? Yo Caleb mwasi azali na poto kuna azali na maladie. Soki paralysé ba bina ngai. Mwana nga na chaka motema nde yo wana. Alors ya mibale na yoki yo Caleb bokomi na mwasi mosusu. Oko ya ne pa papa na yo awa. Nga nazali tata na ina yeba vérité. Na ina yeba vérité, mwana nanga oche wapi? Papa, je veux que tu parles avec lui, hein, parce que quand il met par exemple Yo Caleb, non, ça je n'aime pas ça. Ah bon? Je n'aime pas, tu parles avec lui, parce que là, moi je n'aime pas quoi. Moi j'habite Paris, moi j'habite l'aéroport. Okay. Et nous, chez nous, et moi, respect Fouezalaka. Alors, de la sorte, bon, de toutes les façons, papa, solo là, je suis pas content. Écoute-moi, papa, solo là, parce que là déjà il me manque du respect. Écoute-moi, maman. Non, je suis pas content là. Yo Caleb, bon, ça c'est blague avec moi ça là. Ça c'est blague avec moi. Oh mais non. Oui, ça y est, je prends le temps de parler avec moi. Caleb, le gars là, mais faut songo, faut comme ma papa pour que nous ayons y pas la biso sur ma camine y na ngofo na solo. Na comment? Likambo na comment? Banda kala bazali ko benga ye. Yango ano moni. Non papa maman moyinda. Nasali nini? Nasali nini? Papa. Kimia. Tuli boko pesa mwana yango? Alongola ria saboka na miso ngana. Ngana zangi kiti na lopango na ngabela ndako na zangi kiti te. Papa. Pardon. Ko sala moto boye. Comment la moto ko nyama? Papa. Nasali bino nini? Papa uza. Ngana sana ndako te, nasala lopango te. Na ria ka te. Kita papa. Libala mwana na ngabo ria ka te bombela te. Bazali ko benga ye banda kala. Ngaya bino ko boma. Bazali ko benga banda kala. Muninga na ye azan hôpital. Bayayi kaka sai une semaine boye. Fièvre ça qui makasa azan hôpital. Yaro bazali ko benga. Papa négligé yo. Maman, ezali pas suite. Mwana na nga are ki bosali boye. Ngaba ko bosala miso na ngai. Na kwa sura lopango. Mais loko kala basali. Ngaya bino tokota. Ngala koko sala yo ne. Ngana bino tokota. Esuki libala kufaki. Esuki bosaki na bikamona nga. Esuki bolongola keras. Na miso bino na tata na mama. Nani kamu mwana bino sali. Na kusobo asali. Ngai na bino. Na kali mabete. Na kwa basute mama. Akei. Kaka na ngara kito kukilinga bino. Wanzo.
Sois kimia. Soudeta bondela ye. Chamara kama baba yemoye neo. Na misu ya bukilo ne yo izali respecté. Oh yazali bukilo malgré bazali na conflit yene mwasi ne. Excusez-moi, bonjour. Maman! Ambiance maman là yo! Ambiance coco là yo! Le temps ça ya. On va la kini accord ya ti tongo ya. Caleb. On a zo mono yo ndeko nanga na zo lota ubeza makavaso na mo. Omoni ndeko nanga yo konimi. Ngana moni ki yo za o mari na poto. Ke pa ya miloko. Apo fire. Donc yo kanano yo yema kama musoso wa me. Na moni ba ndenge na moni li wana me. Bikira mwanzambe bo bazama la musinde. Il faut que ba mon frère. Lenze. Zala calme. Pour sepela. Moni mbogo yo eza na richesse to sana ngo lekate lokola ko sana bana. Basi. Mon frère. Ophélie. Yo kanano. Muso ko soka sikoyo kimi mba moko. Mais il y a des hommes mariés, moi c'est d'ailleurs déjà. Donc, je suis marié. Mais il faut que tu aies un tourisme, tourisme. Mais moi je ne sais pas si on a un la blonde. La blonde. La colonne. Tendresse, c'est un bano, mon cher ami, na yebisio, na se perdre. Na zoe basuti na zap, na colonne. Na Paris, na Bruxelles, na Liège, donc na biso ke na zo yeba soute ba no bazana pété na maboko kondimate. Ba maboko moko pété. Et puis même moni bango wana ko soit peka solo li sikoyo, o juillet bokei masolo calme. Quelle facilité. Ah ça. Kanye ba non. Non. Et c'est ngomo na na banana yake na na bisengo na. Mais ngape na nesengo tunangani. Ni. Mona ni. Mais oui. Ah, bisengo. Donc, bisengo tu bilima ba guti est ouest nord. Allez, bazo na mtu. Mona. Tu bisengo mon frère. Célébrons tout célébrer. Bilenge ça va plaire à te matrungada qu'après très mère Fadi te matrungada.
Tinanga Solola Solange. Ye mwana ya mutu nanga apo Firenze. Mwana ya oyo kaka bakolo poto. Ye apo Firenze a fait des bons. C'est bon, mais on a vraiment que Solola na ye bien. Hein? Na cadre ya séjour ningizala. Na salanga sala bien. Comprendre? Voilà passeport. Au voyage. Solola bien. Ça n'est bien. Apo Firenze. Apo Firenze. Ouais. Donc c'est bon. On peut se mettre, non? Ouais. Ça va?
Mon bébé d'amour. Bébé d'amour. Même m'appelle. Mon chérango. Non, mon tapé à obre. Vous en avez cherché. Bébé d'amour. Maman. Oh, craqué! Quel wawa! Yonde yanga! Ah, Maïe! Des bonnes notes, mon frère! Donc nzambe asala zuwa tete bayebaka nzambe nanga na pesa yo nini donc na tia kalebe na pesa yo nini mon frère mon frère je vous dis dans des petites choses qu'on trouve des merveilles satisfait plus que les mots je vous dis mon wana mais non mon frère oh mais non c'est bien que la biso ah, Yon. Eh, maman. Vous allez mon colo. Balade de mon sous pour poser yango pour utala. Vous savez comment lelo ibaza kukumisaka kalebi mwani yepotu kalebi mwani yepotu tukuite kalebi sala na le réflexion tango bano kuneyo bagile simao bayaka wene kisasa to Fabrice Nteka umona ka batu babeli la kabango ba Jospin Gonda Willy Sionga bayaka bazali na lutiotio ukuyoka tena njila babanda kakupeli le ke gele simau yewana papile roi yewana jamais kasi oyozo salaka kalebi lozala kana pototi na bisadidi majiori azala kaone kisasa akabula kiloko na batu nyonso simplicité. Papa, dis que c'est que tu veux me parler parce que je dois partir dans la course. Caleb, tu as précité. Yo za tate tenga mutiliza tate ni. Mais papa, ngana ya wanazana tamu kef. Là tu yo pose qui pas ya tate ya terrain yo kan si zale ki madame. Même si vous allez du camp moko intérieur. Soko zali di camp intérieur, zala na manieri. Ya kuyiba kusuluya azali lukula tadiro dis-moi qu'est-ce que j'ai fait. Mais non père, tu peux pas dire ça parce que j'ai ma façon de voir les choses. La joie kama mubali et la joie alcool makakusha kan comportement moku ya mabi ba finga. Papa, c'est que ça vient de faire des robes là vous ne connaissez rien. T'as la papa la réalité ça la poto eba basi na biso na poto ba ça la biso papa. Vous ne connaissez absolument rien. La fille Thérèse on a na maki na poto père. Thérèse on a papa makambazo sala na poto bino boyebi te hein. Est-ce que vous que tito koma na poto ezala na mbongo mo ba pesa pour na bana. Alors mbongo wana batobenga ngo kenani caisse d'allocation familiale. Alors mbongo wana moi j'ai dit à Thérèse comme ngane mata chef à famille. Mbongo wana faut ezala na komona. Est-ce que tu sais que là donc c'est tout un problème.
Thérèse est sorcière. Mais là, vous ne connaissez absolument rien. Est-ce que vous avez dit que mon Yakaf a été dans la famille? Exemple, Dani Magali et Ticol, à Zapen à Paris, Dani Magali et Ticol, il y a Yokana Mobali pour que mon qui n'a pas comme Mobali. Thérèse Azando Kibino Boyebiti alors je ne veux pas de sa famille, je ne veux pas de son père, je ne veux pas de sa mère. Je l'ai fait pour la famille. Jadi tata bukilo neo, aboti neo mwasi luboti ne ban. Luka moye usenga yo udisi. Ndengi mwakuni yo mo conscience neo. Mubali ya la joie asalanga ibiloko yo ngusala. Ipelele yote. Papa Poto est facile. C'est que vous croyez. Botu n'attaque Karine Kombe Ribeiro na Aken na Allemagne. Tunaye, botu na ibo solo la kana Karine Kombe Ribeiro na Aken. Botu na iba réalité ça na poto hein. Tuna taye moko major otanga ikombo. Tuna major kama kamwa basi oyo. Tuna major abetelo makamwa basi. Ye moko major wana amona makamna ye hein. Ataka confiance na moi si. Moi ça ne sait pas été. Papa ngana lubi soko kusenga pas ya papa bukilo ne ngana yo tukuyuka nite. Chou. Ça va? Non. Papa, excusez-moi, je vous présente Solange. Hein? Elle s'appelle Solange. Hein? Et c'est ma mère. Bonjour. Et de l'autre côté, c'est mon papa. Enchanté. Il s'appelle Papa Bilali. Et ça, c'est ma fille. C'est ma fille. Oh, c'est ma fille. Elle s'appelle Sarah. Voilà. Jolie chérie. Et c'est ma jeune sœur. Oh, je savais pas. C'est mes filles. Oh, ma belle. Va gentil quoi. Après puis quelqu'un qui nous quitte, connaissez pas né. Mon épilamant on a soit qu'il y a yelenga. Et si mes posés étaient, il faut l'appeler ça. Pas de souci. Et juste derrière papa, voilà mon antou à biso. Petite moi c'est qui te quoi, Kayet na biso. Oh là là. Mets-toi assise, chou. Je vais me la famille. Tu veux parler? Tout de suite? Allez, allez. Tu ma jeune soeur. Juste c'est ça moi, excitant mon corps, juste pour se défouler un peu. Tu vois, juste pour se défouler. Sarah ça coule de moi. Ma fille me souhaite maman faut otala kaya. Et puis ma fille a kinyo, ma fille a kinte. Puis ma fille a kinte. Hein? Faut se contrôler. Donc on va faire kin basaini. Il y a eu ma fille a kinte. Ma fille qui va moi matérialiste. So oui ka moi poto mo raye, ba ko kanga ma dit tem le roi sonzo. Po ba bi ka ozange lo côté. Les amis qui a raconté ba ngambala poto pa lingena bulungwa solo. Il faut mon musika. Sois sage. Il y a aussi un mot na poto bala. Na bala na ebiero comme les amis. C'est juste des petites distractions. Ils avaient comme il y a grande télé qui n'a pas. Comme moi qui me zone dans la télé toqué. D'ailleurs je profite de l'occasion et bon me ça mon papa. Dans le sens que après tout ce qui s'est passé pour monter pendant moi calme monter avant la zone. Nous avons flatter les amis.
flatte les amis oyo ezali bongo na maringa oyo boyebi ke yango livandisaka bana poto nyonso à l'aise batoka ba Gislem poto Gislem baza wana donc ok fanda kuna juste c'est pour na vandisa mémoire hein maman n'est-ce pas moi tu vois un peu hein calme un peu makambo na monani après na ko avion na ngai pona kende alors Amanda bon c'est ngai valise là qui na tout de suite naza kuna juste pour quelques temps hein papa donc quelques temps même il me reste combien de jours encore là c'est juste Allez. Viens ma belle sœur. Mais viens, sois à l'aise. C'est ma petite sœur. Je pense aussi, il y a un peu pour ça, pour voyager les gants. Tu avances. Il va voir les chaises. Attends, la folie va. Sois qui dit non, qui dit. Quand t'as la vision, dit. Il y a ça la voix rapide, t'as toujours caboyé. Alors appelle-moi papa, appelle-moi maman, c'est la fête. C'est la première fois. Allez. Papa, mon petit. Papa. Aïe. Ah, bon, papa. Yaka. Papa. Quand on a vision, père. Yaka. Yoga si nyongo. Ngala zala na banyongo liboso. Yaka nan. Bino pe mozala kaboy. On est tenu à soda tes lamba. Il va combattre. Boliko banga. Papa non. Faut que ça Osaka mais papa et moi na poto ça. Mbote hein. Mbote papa. C'est papa et maman. C'est mon père et c'est ma mère. Hein? Papa. Maman. Non. Papa, voilà. Allez saluer. C'est la main. Fais ça monter. Sois à l'aise. C'est maman, maman Mouindo, c'est mon père. Mon père s'appelle Sundiata Maniata. Et c'est ma petite soeur. La joie vient. Ayaka la joie. Elle, c'est ma petite soeur. Donc c'est Nanga qui m'a représenté toute ma famille. Donc c'est ma famille. Il y a papa, il y a maman, il y a ma petite soeur. C'est ça. Alors papa, il est comme on est mamie. Hein? Donc tu peux papa, Nalingaki tous au mois de temps, il y a tout son avion. Et peut-être pour moi surprise. Hein? Bon, de toutes les façons, pour nous en Europe, tous en Nengue au biso mais. Pourquoi il y a comme un capolo, noir d'Europe, ça se passe comme ça, ça se passe ici. Papa, ça biloko on voyage on comprend ce que la réalité. Il faut qu'on t'en ait la vision. Papa, tant qu'on a poto, elle a un poto, elle a pas tout. Bon, et de toutes les façons, papa, yende ouvma na poni sikoy. Moi si na poni na bala, yé oyo. Comme on est mamie, elle est d'une bonne famille, d'une bonne éducation. Elle a vraiment une éducation bien, d'une bonne famille avant d'aller en Rigini. À Colibien, donc choix na sali yangoana. Alors on a ngaki les lois ya mon famille, à mon la joie, hein, à mon la joie, mon maman, c'est ma mère. Il va bien gagner moyen de poya dans la noire na yemoko, c'est ça. Allez, sois à l'aise, hein? Fais comme chez toi. Donc c'est ça, c'est chez nous. Mais ouais mais souvent là, ça va porter la vision maman. Papa, comment qu'elle va tu vas piquer Yukana. Kale bizana mukolo. Est-ce que vous avez une gravité de cambo yozo linga luka? Oh ya ku présenter nga mwasine bon mon terrain. Toi tu crois que ndengi sawana famille à Thérèse lelo bazale informer yo kama ta mwasine su l'entre to tiki mwana na bangu na ndako kuna. Thérèse Kale. Non. Ubale ine mbongwa. Yoka na lukasite. Atala bana. Ijadi iloko moku ya mafia te biso. Yoka kasi papa. Iloko di. Na expliquer bino makambo so bari yake nyoso ngana vivre na poto. On a so continuer ko vivre. Thérèse atanga na mema na poto papa, c'était pas un bon choix.
Je viens de trouver l'âme sœur. Papa, l'os de mes os. Thérèse azalaki mikuwa ya mikuwa na ngate. Maman, papa, fille on a trouvé yende mikuwa ya mikuwa na nga. Yende l'âme sœur. Papa, Bible est celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Maintenant, Thérèse a papa. Une femme, une bonne femme. Oui, c'est ça. Thérèse a de l'eau à Jali Mabi. Papa, naïf sabino ba réalité musa poto. Thérèse a ba réalité belo et grana poto. C'est une sorcière, papa. Azalindoki. Ya kato solo la oza maya sika. Oui bien, maya sika ngangi amako. Oui bien loko moko ngana ko kuyimisa yo. Na procédure yo lubala nila na machine yo Thérèse. Na ndenge luzani yibino mibadi. Oui bien ngo madame po luzala séparé fo luzala divorce. Yo na Thérèse luzala divorce. Yo zo dinga nde ubala mwasi mususu. Yo yibite avocat madame mwasi mususu fo luzala nanu divorce ne mwasi ne yo lubala ne. Na poto ba biso ezala go problème. Na yibisi yo. Ezala ka problème tel là que ta hier mutatika di kone nda. Na ndako nani kuna na poto eba teke ndako na ngai boy koma na ngunde ya ndako wa mwasi. Ezala ka bon. Thérèse ngala yela ngana mutana yena Kongo awa. Ayebaka makambo ba droit oyo te akoma kuna ye mwasi. Oyeba réalité ngana ozofa na. Papa boma moto ke zala kota na vision papa elonga na olobelo kota. Soko ni mfungu ni English makambo ye kota ka ni vision. Kota ka ni vision. Papa soko moni ko kota na vision te na longa. Nakende. Te na bika nakende. Te na duni yo kaka nakende na bomo na ngako sute. Ngana ko kine pe Suède, na ko kine pe Suède pe mo na pe sute. Kende pa ya fiot na Suède. Na ko kine na pe Suède. Kende Suède, kende pa ya fiot ngoma. Kende pa ya fiot. Oh, fiot là camarade na papa. Donc c'est la famille, c'est la joie. Nous c'est comme ça. Hein, bisoto la boyer, donc c'est la joie. Donc yango c'est ça, ma mère c'est comme ça. Dans la maman na peau noire, moi c'est na la peau noire. Gande mon Mylène, maman na Jason, Bajanine na poto, moi ça ma jambe bango ba la kaka tente kaka noir. Tokini moi bébé. Père na konti skolo ba shwana yo. Shwana. Te noir. Bon kutala katata mosi ne Renate Ngombo te. Ya boy yango na mepe. Mo na penza Renate Ngombo bende michoni. Père siko yo konti na vision. Mwindo. Omona za na poto mazape kaka mwindo. Chasse leur démarche à caméléon vraiment. Toi quand ndenge moko. Na zonga mama ensidika. Singa permission kina umela. Hein? Tika pa fena zonga pona se mama kina umela tina umi monke. Oyibisa ki tate ni yo mama ni yo kumila te. Baby kina umela te. Ozonga. Papa, moi, vraiment, bon, je te raccompagne alors, parce que fanatique à la papa. Solo la ka, yo solo la ka. Ah, biro, je beaucoup solo la tika à son transport. Yo bois la ka jololo, hein? Bonjour papa. Bonjour. Mami Azate. Azali. Nani mami? Mami? Bon papa. Madame. Tout me casse hein? Ouais, ça va, ça va. Maman Pesa mfanya ki? Ozo umela te. Osani yako? Papa po azo. Osani yako? Hein? Chérie, nakovanda mukolo mobimba te sanke na mona. Na ye otala yo pesanga kiti. Te, nandeni. Mukolo mobimba vanda ya. Papa boklo pesa na te longo te vandisa yo ya. Mama tika noko bebisa pemba no kuya. Ai mamba sali. Mbasango no kiro makasi na regretter hein. Ntusu meyote? Nga? Non, je regrette. Na sali nini? Ozokosa nongai, ozokosa nongai. Je regrette. Moi siki toko boy papa. Ozokosa ngai, ozokosa ngai na lika na sika boy. Kende bima. Na ngeza bien te kono benga, okende kono bengo. Oh. Soko si moi ça boya ta avantage faut rebattre la cahier. Non maman. Ayoka na basango za mbala ndenge. Na kosi mami te, mami na kosi yo encore. Na peut discuter notre mémoire na ngeza bien te, s'il te plaît. Monsieur, toi c'est qui? Papa ngande mobali na. Mobali nga?
makangu na ye to mobali na ye yo bala ye monsieur omoni bino ba jeune garçon ya kisasa butuma na jeune garçon jeune oyebi ngai ngai neza tata kulutu na ye oyo ndeko na ngai semeki mais oza na courage mais balobi mpe bino na kisasa balobi misu makasi ndoki te mais mona ta yo moko omoni batu oza na famille solula na ye malembi ntango ngai nalobaka na yo ntango nyonso tezila na bien ngai nani bokilo oyo sengeli merci papa okenda biso papa kende na yo mami akobengwa sana na banquete soki amoni kozano na raison abengi moko te noki baza misato moko te boniko papa basi ebelebele boye ozoluka bango nini ngosala faire kende mami akobenga baningo basi bakomi komi na baveste ancien modèle ancien modèle no mutu mosusu alata mabimile taille aza député grand frère aza député mais eza kutuna bino te aza député nani yaya azala député te oyo yo omoni moko écoute babord oyo nyonso to izali yo uza mobali te uza mfwani soki banda kuvanda yuka ngai mwasi doki nga ndenge nayibi mwasi nde mobali kasa matilaka mais yo mwasi akoma komatila yo alors kuma mutu moko doki mwana bakoma te kalunga oza na ministère ya divorce écoute babord osangelo te kutobala ngai mami ngai ndenge nazali boye nasaganaka te oyo soki ngai bana ngai bandeko no bayibe ndenge baza mineli bongo nazaka soki na siliki na zipepili na tia yo mpe mobali oyo yakotisa mwana écoute nayoka yo te naliki kuyoka yo te mobali na yo wana ububutani soki nani ale azali bo oyo susu mobali bo oyo naza kuyuka ya potu soki ya potu nani na mulongo ya Thomson baponaka nakolia tilapia libundu to la mer boniko fo apona te mais ukubona soki deja ubudi apona te tangu nanu kusilanga makilele kwa nini kuchana makilele na bino na familia bino te toza na masila ya bien pamba boye te oza na député na famille ale lunga wana yo mutu akundubana ngai yo kalunga ye tseka za kundubana yo makolo baluka na kalunga nalubi boye yukanga na yeri makambo wana na yeri makambo wana te na yeri makambo te ukomi nani mami maintenant siko remboursez-moi tout de suite comme nous autres na boyi te quand tu n'as pas été remboursé, moi tout de suite, ou comme il n'a. Allez, oyo, na mutu soki ya poto. Mama, vous y bata poto te. Baponaka, na mulongo wa Thomson baponaka. Mwana nga ko kanga magana la merde. Akolia libundu tu kama akolia tilapia. Donc soki ya bangi wala tilapia. Fona nini? Combien de fois mutu akomi kuya? Oh, kasasi ya kana guya mami. Pardon, kanga isemeki. Wana zoni ngubeni semtu ya mwa. Mami, yomo kuvwanda nanu bie mutu na yo kalisa uleka na banda likoro mobali wana oyo za kulandela wuti potu wana eske na putu kuna azana mwasi te obie baso bazana putu wana oya monaka yo uleki bango na kitoko ubie na ntsumba mwasi guya mobali wana tamcheza mami kalunga bazoli bana mwana ngano zo comprendre binu te oyo soki komi nini ubie lukumi ba nani na yuba yoka kalikonu nini mwana mibali bakusala batu epi nga nayibi ale yo mpe ndengi tata na yo alubaki yango okumba kubomba mwana mutu apoto wana yiba teke yo obota mutu apoto alinga bala mwasi na ye akuta aza soso akokufa kitatalo bongo soki bafandi ndako moko un jour akuyiba teke abota ata soki ayebi wana eza plus tard papa kulutu aprometanga libala mutu abi abala ngai otike mutu asaka bala ngai oyo eza kati mutu manga boyebi yango te baprojet nanga boyebi yango te papa ofanda nga bakondition ya boto ofanda ndako ese bebi boye bondimi yango ka bongo nabibi ye mami vi na ye yo oyebi yango kuna na poto yo okenda papa kulutu nga mom nayebi ye très bien tosonali très bien aza mpe ku ana kini
donc ami te beaucoup tanai botika nga mona sama kamana na osala ngo malembe bo presque nga poani basi donc c'est que isa sikoyo makambo ya dibala ale yete ya nkombo ale ngo tanga papa mwana après ça combien pardon nga lukula na buta na nga mwana te mwana na kota makambo wana bongo tanga mwana na ngai mama yenda ka kusolola na mwana ndi olakisanga musapite na za mwasi anteka na za mwasi na yote oyo na balabala otikala kotemisa ta mwasi te luzitu na mwasi luzitu na mobali na vya mukolo c'est important olesa na lesa mbongo libale se koka mbongo libale se koka mobali apamba pamba wana ngai makambo na utakulu banu yango mwasi donc akuma kumata likolu akumatila yo fali yo ndo umata me mwasi abulu banu mobali apamba pardon. Il n'y a pas de quoi. Mais qui fait la mouvoir mon père? Depuis que moi, je suis à ma belle. Oui, puis qu'il a fait mon balité. Depuis qu'il a fait la moi, sur ma micro. La vie, on est sur ma miamena. Mon bal bata petit poteau. A dit qu'il y a penda comme lingo. Au moins, il peut battre poteau. On se fout là-bas. Oh, il y a un kin. Au retour, on m'a dit au moni, moi, signant sur yo moni. Aux yeux, y en a. Aux autres, t'entendez à ce dindé. Zambé. Mamie amuta mabe. Na pena le fit ndé na zabo na biki na za na mutu mona tambla na bienté. Mo mbala bato sa série na ko lingete. E boye mta lingaki to lo baka pona sentiment. Mo bali nda lingaki ye. Mo bali nda lingaki azui. No biki ngana si porter buzoba o te pona ndenga solo. Mami ndaza na apa ngo mobali ya botani. Combien de mibali mama. Na ba kuluna ya ye. Ba shege ya ye. Et puis Caleb wana msipe mbala ngo. Atani mari na poto. Nzambe mama na kina malilo ngana yoki amia ndoki mama so ama kama be ye bien fa yamba nzambe la fille qui va avec camarade na ngata ki ya Solange mama mon copine ngayo wapi ma copine à moi mafuta ya to pour mana et il est là qui les années pas biso ya c'est toi qui va les prévenir bolekisa yaya tala so taba nyama na bango te taba yuma ba te faut so tala ba numéro ba yepe na bongo kwa ke ba osa ba moni biso ba sa DG et faut tala so bon pe numéro taba basi kitoko ya ozana reta camarade na ngai ti bazana ba la pe mutu mo a tata to zati do ba yedi po sakana ba esprit na biso alors avant on ba sakana biso biso to sakana bango ozana reta camarade na ngai donc avant ba sa so ma biso so ba ma biso ya biso to bilengi akini bayete mpo bakosakanela biso biloko na biso ya nzoto esalaka eza nini eza kutu ekosamba kutu te yaya mo bajo wana po basimba mama na touche omoni baleda kosala ngo ti nabaya moto oza nde nini nga na mutu na yo me yo nazomona mwa misu moko ya sesena mutu na yo yaya me sese timelo mabe na se yaya osola mabe o famille ekobangela ngai te yaya ngiza foti na ngai te ye moko azobengabenga na batelefone ba air tardif kotinanga ba message bon kopela na chouette eriti tolobaki yango na ekiro oyo mobali ya moto aza te
système alinda like mobali na yo mobali na ngai yaya presse mobali kutina bali yo te nana nore to komo ganga de komo manga na ke yo mobali na ngai yebani te soko bala internet so pa ko bala rit so pa ko bala sonage yebani te ya biloka ntu sala yaya tuna eza tuna olinda like te yaya kamara ngai na kamara yaya ezo sala ya pamoni kabana mobala moto ate yaya boni nobeta likofi boye biso to basonga mbeli balakisa biso ni te poso meki nobeta bensa Oui, chérie. Mais dans le bien, et nous, quand vous avez là, papa, vous avez pour que vous soyez moi. Bon, moi, c'est mon ami. Hein? Vous autres traînez pourquoi? Non, Chou, écoute. Dans ma cambo, tout dans le sala. Vous avez bien, vous avez bien. Au bout de la Zoumouana, de deux, Mikanda, tout est bunga. Osawapi. Chou, écoute. Là, on a la balle, ils ont marche. Ils ont marché, mais on a mais dans le bien, démarche à moi, on a déjà un candidat. Démarche où me la tête? Hein? Yoka bien, yoka moi na zonga qui c'est ça kala. Mikanda nyonso ya moi bunga. Mais il faut refaire ça à zéro chou. Mais oui, il faut qu'on bande à zéro. Papa, où me li? Hein, pour ça nous qui n'en a besoin mon amour nanga papa. N'en a c'est mon amour nanga. Yo peut quand même habiter dans on a musala. Hein? Où me li bazo il faut zonger la musala. OK, d'accord. Faites-moi confiance. Dans un mois nous aurons un bon Canada. Faites-moi confiance.
Yapo nini te? Mama yote ano yapo mama. Apo, papa. Makambo? Apo nini papa nini? Apo nini papa? Problème? Ebi sanga yidi kamuni neza kuderanje. Papa? Oui, papa, maman. Écoutez, ma comme la flat press enfant. Il y a une fille nazwa qui n'a mis la flat pour attendre les biloko somba quelques biloko mo ya ki wana ba carton ya ki dernièrement. Mutayela ki ngai ya pinza au matériau durable. Et puis que la mi fille wana bon mo flat les amis za flat mo ko organiser ngam wana ba ki na bango que le temps na sur la libanda batika ye azana kati problème za ki na ngote. Et puis qu'après les moments là, je n'ai pas compris un peu ce qui s'est passé. C'était un peu louche jusque là. Donc, on a dit que je crois dans l'ala qui vient pongi, des soirs comme ça. On a dit après, j'ai somnolé, mais là, la moukaboui a vu presque biloko tout et l'essentiel, il y a un gars. Maman, bon, valise, non, bah, valise et zali, mais à trier des biloko. Voir même bah papier, oh, on s'est rappelé à ma cambo à moi. Oyo Jospe Gonda apesa kingai donc na moni yango te ifuna dans la parce qu'il y a quatre ya ba costume moko fait ça zwaki wana yapo même ce que ni yapo ya nanga et là on dit na ce que yapo na ce que soit prudent dans ma fille qui chasse ça na yebi ba comportement la bango parce que ce sont les matérialistes de la majorité ba na mi ben intérêt yapo kala siko boso ba so mikanda na yo to to suka plus moko famille ata yo moko hein moni siko ya memi yo bilamba nyonso na bagazaka nyonso yake na ngo oyo ngala moni na kikutu mwana bimbi propre ndiyo yela kina photo nyonso keyi luka tabilamba tombola osomba trouver osale la démarche mwana il a ça la raison il a pas ya tombola il t'a peka la photo là ta yango ça me bête bon comment c'est passé la nuit ma vie bien de ce tout ma va vite ndako ezalia chambre ezalia mbete ezalia makambo kutu elaki nango awana nkote silité osaka kowelela yoyebi teke bana basakisa sa mingi ya mabe bazalia basalaka mibala na poto bautaka na poto basala bango kaka mabe oyebi yango te
la décision finale. Peut-être ça sera une surprise pour toi. Donc... Mais comment on gère dans le dossier m'appelle? Ça ne me dérange pas. Mais l'important, ça, il faut qu'on ait là aussi. C'est quoi la surprise? Je me suis décidé de demander ta main auprès de tes parents. En tout cas, on s'est décidé Nabalaï. Donc samedi déjà, c'est samedi. C'est que non, c'est important s'il te plaît. Yoka. C'est samedi, je vais voir tes parents. Nalangai. Tu vas nous foutre la balabala, tu as quand même mon photo. Moi, dignité, mon robot, biso de la photo. Donc, maintenant, mon parent d'ailleurs. Nga, Obalanga. Et dans les bocaux de l'alliance. Maman, c'est marmoré boni nango. Donc, en bref, samedi, Oyo, tu informes à tes parents. Que Nazotina a déjà moi enveloppe na quelque chose na kati pour se préparer à manga samedi. Il y a qui de surprise, en tout cas tu auras faim. Donc ça est mérité bisous moi à mon nez parce que mambo sanga dans notre cocotte. Merci. Non, tu as faim. Tu penses quoi? Mon bal est libala. Alors, dorénavant, tu n'es plus célibataire, ok? Femme mariée. Femme mariée, et puis on s'envole pour l'Europe. Allez. Femme légitime. Légitime. Et... Comment tu prends place alors? Non, coquette. Nabi Boyadino, Yokanano. Moi, tu ne peux pas bélir ma casse, donc des abotos déplacés. Ok, Kananga. Papa. Dans deux cas, et si ma souci pour t'osater. Tokende, ngai maman, bien sûr, on va tokende. Donc, non chérie, binonyo se bouquet Kananga. Koyate mikolo nyo surtout. Bon, ça va, ça va. Moi, mon benga yo. Naoyate. Oyebi ke na linga bo mingi. Coup de tête aux appels, stock et Kananga depuis 3 jours passés. Koyaka te po aso yi mutazana ete okuta mutu monte. Ko ile ngamona bengo dans no benga moko soka na komiki na bengo poto sola bien. Poti siko nanu na limbisio te hein. Bosana makambo wana. Wana za makamba lukuta bosana ngo chérie, bosana. Mais na bengo kapo na yebiso ki na tozana kinte. Ouais, ça va chérie. Donc jour bozong yebani nante. Donc koyaka na ndako te po mutazate donc obeta no poto apamba. Koyaka te na kati bai. Na obenga muko. Osali bien. Ngana linga mwana zala mo. Kande na kendaka banquette na ngai. Na ye kotala na tambo na moni Caleb wana nzoka na zandeko ya Adolphe Pinto Muteba Chilamwina. Oh mama. Na lukapa. Si bana mbongo Tozwi mutabongo. Mutu a solo. Oke no sangisa na ba mayanga. Mutu ya la tiveste no kwa batakora la kojeko. Mama yubiso ngado finga batu. Tina finga na lobi ndenga zali. Eza kwa veste ba ke pata mettre tongela biso nyoso ya ndengu moko toyema na kora toyema ile. Ba kuta ta mukolo moko te po ba ucho bilobelanga sikoyo. Mama, pour moi tenga libala, obalanga. Tala. Mobala kobala yo. Akobala oso bambongo ne koki na ngote Adolphe Muteba Mpinto Chilamwina. Oya za ndeko na lukapa ako soutenir ye esimbi pe mono bali pe. Biso pe bamso to komba professionnel. Na comment ça la pe lukapa Kinshasa. Ça va?
Non. Il y a un problème? Est-ce que ça va? Sarah a maladie, ça la sienne. Enceinte, ma fille. C'est pas vrai, maman. Sarah? Sarah? Je te pose la question, ma fille. Sarah, c'est vrai, dis-moi que c'est pas vrai. Sarah, dis-moi que ce n'est pas vrai, ma fille. Dis-moi que ce n'est pas vrai pour ne pas gaspiller ma camoufle là, Sarah. Mais yango est mon ami. Boka. Bango le pika mika kabo iloza kuluba la koko kuna makamune. Ce n'est pas vrai, mon Dieu. Sarah, ça la sienne. C'est pas vrai. Koko. Sarah. Makambo yo baza kulubeza ya solo zanga zemi. Koko ngala kanisa ki fièvre. Ora de comer makambo zemi. Ah. Bébé n'a pas zaté. Oh, mon enfant, ça va ma chérie. Ma fille Sarah. Papa zaté. Hein bébé? Maman la CP n'a pas fait. Oh mon amour, ça va? Chérie, n'a attend où il a été. Maman dit aux réunion famille Bossola. Non, on a 2 minutes sur la maman. Maman, je vais remettre ça en ordre. Je vous dis, maman, t'as la naïna poto na kozwa na judo club ne parle pas. Et les hommes commencent à faire ça sérieux. Ce qui était pas qu'on y a pas redressé ma troisième makambo. Bébé, va mettre comme Djibril, mettre l'étage, va mettre comme mettre Django. Va qu'on y a pas redressé ma troisième makambo. Judo club ne parle pas. Même Paris. Je vous dis, hein. Non, il faut mettre à bête à moto et béni si moi. Mais oui, état-major Gonda, il faut corriger juste pour la correction de cet acte. Viens vous accabonger. Bébé, attends vraiment, mon sujet est beaucoup à faire pour nous réfléchir pour la kawana. Nazuma mettre le mabé double one. Mettre Bobo Van Damme na Lyon. Na kozoka mettre John. Beta muto asali monelo. Oza muté mabé ya mingi te muté mabé moka muke kapa corriger. Ngapo na basata José Tumba na Londres na basata José Tumba la kati akota makamo po akota ne bikota. Allez rapidement, tu veux quoi? Bébé, non na yebisa. Nana retard net. Hein? Eh.